na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosanto yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale Bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, ngongana bino ekoki ya délivrance. Tokozala na bino le 26 février et kozala na 15 côté ya Gare du Nord. Tozana bezebo ya ebele, mingi nazana bezeba o batambola partout, baluka ba délivrance bazwate. Boya ko vivre ndenge boko bika mokolo wana boko kangwama. Tozokozela bino na moto. Il voyageait en Galilée, prêchant l'évangile, chassant les démons et guérissait de malades. Il ordonna à un esprit impur de sortir d'un homme, guérissait la belle-mère de Simon-Pierre et purifiait un lepreux. Wana musala ya Jésus-Christ de Nazareth, oya salaka, pe ekomama na makumi na ye, na Marc 1,
21:45. Na yango musala yango Yesu Christ de Nazareth apesi pe na basali na ye oyo ezali bongo apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma oyo wapi Jésus-Christ de Nazareth atindi bango na 2022 oyo le 26 février na Bruxelles capitale ya Belgique po bana ya Nzambe bazolobiko surtout que mutu moko te akutana na Jésus-Christ de Nazareth azongaka lolenge ayaka. Le 26 février 2026, yo kozali na Bruxelles, capitale ya Belgique kozanga te na journée ya délivrance oyo Nzambe akosala bilembo pe bikamusi. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers basel na Nzambe, apôtre Martin Makoma elongo na prophète Moïse Makoma, moto kana na Nzambe moto oyo milimo nyoso ya shetani. Loba, bonjour. 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 Loba, comment ça va? Le 26 février 2022 oyo kozanga te na mobangi na délivrance oyo ekosalema na capitale ya Belgique. Le 26 février bokomona loboko na Nzambe. Loboko na Nzambe za mokuse te pona kosunga yo. Misu na ye ekangami te pona komona souffrance na yo. On souffrir beaucoup. Botamboli partout, tozali kozela ba o bakenda partout, bafuta batike partout, mais mokolo yango loboko na Nzambe ekosunga yo, okozala na délivrance totale. Alors bopesa nde mitema na bino mokolo yango, Nzambe na bino akosalela yo. Jésus-Christ de Nazareth aza le seul de solution. Amen. Tozokozela bino na moto. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28. Sur ce thème, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Et j'espère que Dieu est au rendez-vous. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. N'oubliez pas d'inviter. Et Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis Pasteur Lopemba Ezekiel, Burkina Faso. Je vous invite à notre programme d'édification et de prière sur le thème « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés » selon l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28. Alors, notre programme se tiendra tous les samedis du mois de février. Retenez les dates, les samedis 12, 19 et 26 février à partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Que Dieu vous bénisse, je l'espère. À très bientôt. Amen.
Ini kau boleh kau lihat dulu. Oh, baca. Dia baca apa ini? Kita sudah. Jadi, teknik ada yang apa? On ne la verra plus. Là où on a l'habitude de la voir, on ne la verra plus. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa,
naza responsable ya Ophelina, Jésus et mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana Minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute. Nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka. Moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate. Bangonio surtout babika. Avant kutu boya, bo fukama, bo senga Saint-Esprit, ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite. Bokota na YouTube, bobeta Papa Moïse Prophète TV. Boko mona ba témoignage ya ba belé oyo ba bika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna, na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zolala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia madesu pasi, babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zwa kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte.
mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga et Koko yokate. Moi peut passer la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazoka nakangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zambe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazoze la bino nyonso tout dans moto. Que tu as vu lundi, quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments forts dans la vie. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo Azosale. Les serviteurs de David Azosale. Donner la nouvelle à David qui son fils était décédé. Il était malade. Il dormait à même le sol. Il pleurait, il priait le Seigneur. Monisanga loboko na Zamba lolo azosale il a changé ses Zamba kabasangolue azosale nous prions que des anges sur notre chemin Seigneur nous refusons salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Kamba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirubu. Yesu na lingina tatona Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na Yesu. Kapena tatona bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye zambano. Na ye na bapasi na nga likosabo zambe na yo na ye na kozanga na nga likosabo zambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu unela nga Yesu senga 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 na le bibi ya pesanga kabela na senga senga yasi moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakobanda pe na sima na ngai yasi moko nini ye bato bakobanda pe na sima na ngai na le bibi ya senga 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 lokota ngai Yesu Yesu
papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kombama na yo Jésus. Kombama. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sanga lola ye. Ngapena tatola bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye sanga lola ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yo. Nalebibia bisenga senga nsanga londe. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebibia bisenga senga nsanga londe ye. Lokota ngai Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yoyo. Mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga mpona sambela priere soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina priere nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse.